On a fait na barumu mais ozo inosa émission on a bakinga ça ne kuna sko imaginer embouteillage au ba quartier un wana ya ba Pascal wana sko oza obligé aux moto. Tout le temps wana oyebi bana moto qui ça ne batam sa moto. Batam sa va avec hors de terre. Oko risque même na ba accident. Olongwe mamsuki ngasa no kesu ma campagne ko ces émission. Alors, excusez moi tana nyos tout les cas déjà na betap wana nyos tout. Sko tant to ye poto. Yo mutu mo bo mamsu o mona ba auto mona na vianate. Ongo sa neto luka obo ma carrière nangai na espace il y a un mois ou il y a une semaine au kokate. Vraiment. Parce que ma sacrifice déjà est là établi. Et belé. Voilà. Bien sûr, noko baka. C'est regrettable. Na bato bozo bato limbisa Rachel, to ana problème na Rachel. Te biso to lobaka ke na baleki o batikali okoti nda kwa libala kanga mbanga. Oyebite soki olino sala makamna papozo kapasi mela probiotique. Ezaka bongo. Botuna ka oyebi likamuto tuni nga sala ba live na nga na lakisa ba probiotique na lakisa ba chocolat ya babilengi na nga na lakisa kango e nga na sala ngo te vulgaire te na kina ngo pe na nini babilengi na comment to lakisa ba nini ba chocolat bilengi ko noko bakali chocolat ka auto laka ya chocolat ka auto liaka me ya sexe siko chocolat sexuel wana eza pe makamno te noko bakali wana eza secret ba chocolat ba mpute. Mais, tinda madame, na olakisa madame comme ça, bon, c'est puis la bino me baille. Non, baka, il a gagné le micro, moutoumoussa. Et ça, quand il balé, on a ôté, kaka. Probiotique, et na ko bakisa moisture, kuna na ba paroi vaginale, chocolat, bakita kelengi. Mais wana tiko na ko ye biso ango te bo ke no pesa mbanda ya madame. Ya wana na bitinda madame, na sola nenga mona ko tindela yango boko sepela bino mbali. Ya chocolat za la poto lia, bo chocolat ozolo baneza. Te wale za chocolat olia, te wale za chocolat ya Adam na ewa. Ela makamiso so no ba. Oh lobelanga on a privé hein. Te mena ko lobelo te ka madame. Ya na privé na e bakaka na so idée. Maman Adeline, bonsoir. Bonsoir, maman Toyo Kayo. Écologiquement, moins de risques, plus de fermeté. Sérum Vichy Collagène spécialiste 16. La santé passe aussi par la peau. Ah, général, yo pena, oh, l'accent, on a eu bakak. Mais noko sona la kisio orozwango oke opesa mbanda madame biso siko eza ba secret na biso to batela ngana zamuta ba jaro ngana zalaka te na vivre na moi si na la likango mo mopali te biso bongo te biso le comprendre moni ngai tu sais pourquoi nazala trop fier ya ozana Karine comme amie parce que na mona ngana za lokola Karine ya bana mibali ngaso na moi si moko na tikala na moi si moko ana ah mais c'est que oui na la jarte ya no lukani on a moi c'est un mot où on a likango mo ala ramboka mo bo likango musuna mo tete ngaka moko wana biso to ana bongo wana eza sekela libala biso basi ya mabala to bomba ngona bandako comme ça soko ko linga mwasa libando yo keso la zei kuna banini o ba chocolat wana na probiotique esala ke mwasi alumba solo kitoko sur la fleur sur la ananas donc soko pente mukinza ebimi sur la fleur mutokinoza sur la fleur donc tu sens bon 24 heures sur 24 parce que ils ont travaillé à partir ya nakati donc eloko ka nde komisa ngo sur la ananas te jare soke ko sumba osumbi kuna eza ba solo misusu mais soko pente mukinza solo ananas ebimi mapeko komi solo ananas kingo solo ananas renvoi solo ananas bon comprendre d'accord médical na lobana ngai il faut melaka yango ko ebimisa solo ananas il faut eza kisi tie kendo sokolo libumu et sokolo libumu ekitina ba paroi vaginale et sokolo ba paroi vaginale so za femme fontaine et kati fontaine so za sèche femme sèche et kata fontaine ndenge na tayo moko batumi ba dinga fontaine et kataka fontaine ça mabe yom to la corps médical fontaine ça dépend fontaine et cause à la malamu mais cause à la paix mabe basi misusu ba koma fontaine soki a jouer soki peno commissaire nde baloba na 7e ciel a éjaculé wana eza mabete mais basi o bazala kozo kota moment on dirait poto wana et cause à la paix signe ya infection omoni mais moi je ezala ke bo beti na suka a éjaculé wana siko eza femme fontaine te ba femme fontaine misusu ezala ke tant yo zo kota na ko bosali lo to zo kota moment et tu peux là on dirait mukinza mtebimie na ndenga liboso wana eza makambo mabe wana eza ke azana ba infection elle doit se soigner voilà aya romela probiotique
bolimbisa ngai pardon na olobaka vérité voilà famille wana famille la probiotique po normalement faut verser nde na suka ni bandelité wana siko eza mabe omoni noko baka siko probiotique wana lo nekenda ko sala ekendaka ko kausa mai so ozo bimisa mai okomi fontaine ke kausia parce que ça action ya infection omoni so poza sèche ozaka soki yo papa zokota yo kanimi no ndeba ochubo tonga dipirone wana makama mabe omoni wana pe mabe makasi poko il faut la relaxer noko bakali wana eza mamba kitoko il faut la ko kanimi no teka okembi on ndiko bimisa mosomba wana makama mabe ozo comprendre ngolo bake oza sèche so ozo kapasi c'est que kuna na kati oza sèche normalement faut on dirait dongo na kati pourquoi pour faciliter papa mouvement ya aller retour vous comprendre lola li felo faut les canadi rapide directement parce que ils ont kangama yo zo ka ba pasi c'est que makama beza en kati donc il y a probiotique et qui ne ko bongiso na kati et comme ça na kati kuna musuni comme ça so papa zo kota tanga zo kota zo sa nini yo za kibia oza relaxer vous comprendre ezaka so lia ngomba na monge travail te wana obandoli yango na tongo li na poko mais chocolat siko ko liango 1 heure avant makambo donc avant bokota na makambu yo le chocolat 1 heure tant okendaka ko chocolat oza ko mibongisa nde heure yo melie le chocolat yo zana bakisa mwana nyosto yo zanango te nga zaka na probiotique na ko teka chocolat te zéro homosexuel na ko teka ngote bato boluka chocolat bokendi na ba boutique bateka ba adult toy boke bosomba chocolat kuna il faut avoir son mafo la qui sa ID na faut na 21 ans sinon te ba oteke lwango te au monde eza eteka ma partout eteka ma place bateka ba sex toy place bateka ba biloko ba sex wana au monde ngoko ata mwana mobali pa ko kenda soma oui mais so te me ba mi bali ndeso meliango yo boma mwana bato wana ezaka mingi pona basi po yango e matiso siko ba to so ngana na sije la so wana to so la ngana privé o moni comme on est médical ndoko waka kisoye ndoko waka bon to so je to so la ngo bien na pouvoir na otinde lope ba photo comme ça o la sa mère mais nga linga boete na linga nga mona tinde la mère pona obanga ke yo o ke ko partager te ngate on paie sa mère oui on paie sa mère te na linga nando te kango nando sa commerce nango na ga na sa commerce nango ya moi bien commerce nango la moi bien et o te kama Fnatina on a Kinshasa na ko sape loka magoda e congolais na magoda te na soma ngona otina Kinshasa na sala ba carton na ko sala ba carton si okoko tinda toko bimisa kutu boutique na yo ya aphrodisiaque na sala ngwela veille de to loka ngona privé et la veille de fna soma ngona na ndo te ka ona Kinshasa si on sali ma bende o lobby aba to ba ke no lukango ba soma supa na ngate falo bomba kaka to solango bien ba marque te de keseni pe ba marque il faut son ma marque ko ya bien est-ce que une question to so ngana na lisolo na biso par rapport à la situation où il y a bof Elvino na Rachel na Benedict est-ce que Benedict na Elvino ba comment dans niveau comment la relation amoureuse non mais je pense que Benedict était amoureuse d'Elvino je pense Benedict pas a comment amoureuse. Oui, je pense pas qu'Elvino était intéressé. Je pense que Benedict a komaki amoureuse parce que sa ligne so akabula Rachel na Elvino. Donc du coup, a komaki oboni ba sero ba yaka église makomo linga pasteur. Benedict a bongo. A genre ba sero a église même misu na papa pasteur, a komi na ko draguer pasteur. Omoni Benedict a kaboli Rachel na Elvino parce que yemo kwa komaki amoureuse ya Elvino. Mais nan dimite, je pense pas que Elvino zwa kiango au sérieux Elvino bando solliciter kandeti mama mokambi mama ya koma na ba idée mususu ozomona parce que kotala tant o kendo zo boma Elvino pas Rachel ozo boma Rachel et pas Elvino c'est koza pour ça ba kabwana but no ezani yo za ki censé ko sangisa bango ko pesa bango conseil oh soto landeli vie ya Benedict yemoko elle est séparée yemo razana o marié au monde donc du coup akoma ko chela Elvino miso linga ki pena Elvino mais Elvino nde tikala ki ko zongi ko réciprocité côté Elvino ezakite
Donc, du coup, Elvino a comprendre que Bénédicte a commis amoureuse naïe. Je C'était plus pense pas tard. aussi qu'Elvin doit comprendre. Je pense que nous, on a compris parce que nous regardons la situation de l'extérieur. Au Tempo moins, bakutana net Bénédicte na Elvino bakutana une fois. oui. Mais bison d'être au timbeli, parce que Bénédicte a souki car pas couple, te Bénédicte a que tina famille. Ya Elvino. Donc, à Roboma Rachel, tina niveau ya famille. Pourquoi? But nezaki nini que famille à Elvis ba ina Rachel. Pour y remplacer. Donc, nous qui regardons, nous qui observons de l'extérieur, tu as remarqué que Azaki n'a but moko pourquoi bando linga Elvino na Rachel baka bona. C'est que Yazaki amoureuse, ya Elvino. Parce qu'une femme qui est amoureuse, sera linga mobali na. Alors ça nyoso na mobali no boka bona. Pour mobali atika la libre, ya yes ko azwa nini, azwa pe chance lobi balingana. C'est comme ça moi j'ai observé la chose. Au moni noko. C'est comme ça moi je vois la chose de l'extérieur en réalité. Mais la limite que Elvino a tikala ko yeba ke Bénédicte olinga été. Mais Elvino a joué comme maman mokangi, maman diabonesse, ceux qui diaconesse, maman pasteur ici. Je pense que la situation là est moins mingi penapoto. Rachel ponanga base ya makambo nyostu eza Rachel. Base ya makambo nyostu eza Rachel. Pose Rachel abimisaki bolumbu ya Elvino pa ya Bénédicte. Peut-être anga comme appelle la intention en athée. Au monde, et ça peut-être là point moussou c'est ça moi très sensible. Oyo Bénédicte anda conseiller Rachel et ça là qui n'a n'enga hypocrisie et bana profiter beaucoup plus par ya Bénédicte pour avoir audace wana ya oluka à s'approcher à la scénario oyo. Rachel abimia ki olia s'occuper wa petit 2h du matin. Patrick yo vandaka na mwasi na ndako. Moi, c'est bien que ti 2h du matin. À tes accueils, à qui restaurant, s'occuper de ti 2h du matin. Pendant tout ce temps, Elvino, on a téléphone, au sous la nanani, Bénédicte, sur la parole bani. Elvino, on se plaindrait pas Bénédicte. Donc, au fait, Rachel a favorisé qui que Elvino, banda ko s'appuyer na Bénédicte. Pourquoi? Pour ya bimia ke Elvino nanda kwa tikali nana solara na Rachel mingi mama Bénédicte na benga mama Bénédicte na se plaindre que Rachel depuis bima ki azonga kité. Chiko pendant tout ce temps Bénédicte a passé beaucoup plus de temps na Elvis que yo mwasi na. Po yo bimi na OK restaurant. Ozongi teti 2h du matin. De 23h à 2h ya za un téléphone na Bénédicte. Ozomona noko bakali. Oh ceux qui ozala wana bange ba solola te. Non, bah, c'est minimum taper ça Rachel, c'est clair. Esaye. Et surtout, bateau va penser que pour nous, moi, ça m'a l'amour, na église, ne ma camunio, ça m'a longa, et tamola kuna. Moi, pour moi, je partage pas cet avis. Togo, j'ai pas ça, nanza, mette, ba église pété, mais ma kamama bende, ezo les capé mingi na ba église. Noko bakali. Au moins, un hôpital, so, que yo, que okuta banane hôpital. Ba malade. Église so ke yo kokuta banani kuna banzimi basumuki po bazoke koluka bokonja likolo. À l'hôpital il y a des malades, à l'église il y a des pécheurs. Dans l'église mosantu kuna zateza bato masumu bake oluka nkolo akangola bana ba masumu na ba. L'église ne signifie pas que tout le monde là-bas o bazoke ne baza convertité. Bazoke ne ba luka conversion. Au monde à l'hôpital on trouve les malades, à l'église on trouve les pécheurs. Il y a un moment où il y a une église, un scandale, et ça, la makaya trop, que les kakoutu na bateau, ba libando, otala ba musala nzabe, pasteur mukuna, chela batu soya. Na miso mukili mobimba, to mona, tina makamu faut pas to mona. Oh mona, pourquoi pas? Na kati ya l'église, ne place abomination et vandi. Kuna nde yezu na bango des docteurs na bango. Yesu go kwa sili sababi kobo na bango, ba makamu na bango mabe, yango moni ba frère, ba za makamu mabe, ko le kana bateau, ba sambi la bate. Po bazo ke oluka lobi kokuna. Uzomona noko baka. Non, ezanga ben prudence o ezo senga fo lobela bandeko na biso ya basi na ya mibali. Lelo réseaux sociaux eye na vamoko o ezo kabola mabala, ezo pesa pe mabala me ya ba destiné te. Mingi ba mabala o ezo zoma na ba réseaux sociaux, mingi majorité eza ya ba destiné te. Et mutu nyonso akomi osala matalana, mutu nyonso akomi danger. Ils ont permettre que le couple va évoluer bien. Parce que moi, ça comme il envier mingi, ma kamba libanda, qui ma kamba, aza concentré dans le couple. Aza concentré dans le côté. Moi, si t'anaye, ils ont les cas beaucoup plus dans les réseaux sociaux,
là où les choses se passent, c'est-à-dire, soit na, conseil mususu mamsu ya mabe mutu musu asa exemplaire te na conseil azope sa, aleki ayobi maneti mutu malama apesi conseil, yo ozango o inculquant na mutu sa yo ke la mobali na yo ou mwasi na yo, yango neso bima ba cause ya ba séparation ma bebele. Omoni mboka revino, mamsu asomi sa ki mo ya Versas, alati yango asali vidéo a poster, yo anozo tala yango. Ou comment on look la mobile non incompréhension pour alukaka sobelo asaki wana osala pe vidéo obima matalana maintenant vidéo oyo sala wana oza femme mariée au monimbo ka revi no ebi nenga zola gimbongo na été mais o ebi fond na fonctionnement ya mobile na yo ndebo fonctionner na ndako azala capacité ya 1000 € ya rozwa ça qui soit ya 5000 wana za ozo tina mobile na obo construire relation ou yomoko ozo luka oko manami sulibanda. Malheureusement, eloko olo banoko bakali, c'est tellement vrai. Par complexe d'infériorité, bah c'est belé, bah comment quand ça, bah influenceuse n'est bah comment modèle y a moi si. Jamais. Les influenceuses ne sont pas le modèle de la femme. Ta mère est ton modèle. Bak, noko baka, okatena lo baka maman na biso. Pourquoi je me réfère à ma mère? Parce qu'elle est mon modèle. Et pour moi, elle est le modèle parfait. Pourtant, na sali la ba conseil na ye. Yangonde sala ke mobali ya bala nga lelo na vana ndako libala na zala pe bien na bien. Merci beaucoup Queen. Jessie Queen. Les influenceuses n'ont jamais été un modèle. Malheureusement, bana basio bayaka na ba réseaux sociaux kota lo mona ngapi ande na linga kapena moi sio ngapi afuna ko makalo kwa ye. Nzambe pesa ngaka grâce lo kwa ye. Non le dit na grâce. Maybe she's faking it. Peut-être eza grâce te. Ausa na matalana. Ozomona. Belge, mon ami tonton belge. Omoni lo moke lo lobiana. No bakali abito tika makamba probiotique eza ko exciter. Alingi dossier te. Te na obo yango po na olinga na se lancer na commerce yango. Soko pesi ba ba détail mingi ba mo ba okendo lukango e omoni congolais alinga ba l'accès likamute. Ba okoma bandumba, ba okoma fier, ba okoma bona. Tika bango kaka bongo, tika bango. Tika bango pena. Côté ya bango ngote. Tika bango na moto na banda commerce nango na banda wana gisasa kuna funando tina ba carton ke gisasa. Moi je pense que ce ba Hollanda de mon cœur. Ce ba Hollanda mingi ba bato ba yeba di ba influenceur ba yebe logo moko. Yo mamso ba sala ko ba cadeau te ndenge ba sala biso ba cadeau. Biso to na bato to tanga ba komo na bango. To na bato to bwa kaka to beta matolo na ko beta matola 2000 3000 et mona na kibimaka. Mais yo mamso wana matola yata 500 beta kate. De du coup to ndenge monte na oza na maison d'habillement balatsanga. Na omona kino ba plan makolo komi ya mwaka la to na besoin ya sikabo e andeni na besoin ya plan ba rotino 5 paires to na la tango boy yo oyeba ki ba pesa nga cadeau pourquoi fier eza réalité oyo lelo bana basi mingi na bana surtout mingi bana basi bana basi nde baza vraiment la problème wana moi trop surtout général il faut botter ya bango mais nous peut avoir moi charge on attaque bana basi 2000 so to chete bat matea ba kaka 200 pa kale bakali mikolo nazali bakali sekala ndo sekala kae nendo kimawe oyi mambo to solo la is important ouais, très important. Mboka bonsoir. Mboka dote kama biloko na ye tonton o komele na privé te ouais, bonsoir. Marissa, Marichou, hein? Wapi info spéciale Marissa? Azana na ba commentaire. Azana commentaire. Hein? Mboka ngala question mona tuna yo. Shkubudududu. Eza la ngana nyango shkubudududu. Elvino noko ba. Elvino masera ngai. Eza ye, tonton belge, Scooby-Doo, Shubidou. Info spéciale, solo Marissa. Eza ye, tonton belge. Scooby-Doo. Shubidou, eza Elvino, tonton belge. Donc, à partir à l'élo, bino ni otubo. Noko baka, yo moni de. Non, à partir à l'élo, Shubidou, Elvino. Eza peut aller. Bakali yo poni bengo. Si, c'est ça. Bon, on dit, Maté, Elvino, on t'a se mettre en couple na Karine. Et oui. Et comme il parle bon pinza bo kabele mobali azui bongo siko. Mobali pa ki mo yaya. Ba kabelo mobali boya, ba kabele mobali azui.
Bongo Elvino. Bato bayebi yo bof pardon excusez la bengo Elvino. Bof Elvino. Bof. Bato bayeba ki yo. Soki oyeba la 10 personnes. Yeba ke o matato ya oyebana. Parce que biso mission nyonso to ando bwaka yo. To ando kumisa komona yo po oza beau frère na biso. Yeba ke désormais olingi camarade na biso Karine. To ya koyebana na yo emati yaya. Emati. Emati. Pe abasi babanda kolinga yo emati pe. Donc mais bof en tout cas luko sereka sentir. Po yeba ke basi onyoso ba yo lingo wana na ba piège ekozala. Bango chinoise mo bo to utiliser ye. To utiliser pe chinoise mo bo ya yo linga yo omo komana na ye ayo la biso ba message. Bo yeba ka te bino bana basi yo. Biso neto yeba na boye. Ezana ba mibali msuba na basi msuba ba yeba ki wana mwasi ya bakali ayo linga yo exprès après yo la sanga message ta mwasi pas faible to mona kango ekomela ka biso toyebana ka ba yebaka te toyebaka et puis yebake ngana camarade nanga to kobeba na te so alingi yo peut-être la piège to salaki peut-être la piège de bon mekate ouais les filles ba yebate biso mibali vraiment toyebana na biso et puis Babylon monsieur yako tout année comme tout hein donc il faut faire attention. Faut faire attention. Donc non mais belge Elvino nani mboka revue dans te ka ba produit sola na privé so de la mère no bakali no signe de la Marissa tonton belge moko ya témoigner Marissa zana Marissa za la moi sa belge bon habité tonton belge la chinoise. Moi si au belge je sais pas comment nda ko bongo za Marissa ko ke musika ke Boka na obama mabanga boka na obama mabanga Boka na obamba yo mabanga Marissa osala kande semeki bete oh là là Boka na kobamba yo mabanga mboka so Marissa osala semeki na biso cadeau ya probiotique na nini na chocolat alime tonton belge na mbeto Poti qu'elle est tentée. Non mais félicitations à belge no komanda komona mwasi. Kolanda ete boyo solanda kolanda ete. Boyo ana mwasi te na ndaku. Kolanda ete. Kolanda mboka te, Na tuni wana na mwasi na ndaku te. Kolanda ete. Kolanda mboka te. Mboka wonda no kima kokate. Kakimi sanga ete na kima pamba. Nga kima na ngai. Marissa Doka, info spéciale aux appels, info spéciale Karambo Kate. Eh bien, Marissa, franchement, félicitations. Belle, c'est quelqu'un de bien. Beau va dans la bino. Beau ça la libala la bino bien. Mon indo aux chinoise. Dans la chinoise, belle, j'ai la camarade Karine en tout cas. Na pesi mnoga ba félicitations beau ça la bien. Bon c'est mon Marissa na otine de lo paquet mobima ba probiotique na chocolat kotike la tonton belge tante alimé ndeti une vraie chinoise. Général comme banda kumoko otine de la paix belge. So tine le belge kanga on ba photo tine la Marissa pour que bo tine moi 10 pièces boé belge à la 5 monsieur bombi. Zala maele poana. Marissa Seka. Ya Marissa Rebi Adam Obala Pandora. Yo bongo. Mboko teka. C'est bien. C'est bien Babylon Rwanda. C'est très bien. Scooby-Doo. Bakali, Elvino, c'est mon frère. Hein? Elvis, c'est mon frère. Mère des garçons de dans le cas on a privé. Comme on dit na zoyango. Ezani na on ngote ngala comprendre que bilo ezani. Te mboka, oui bien ça l'accord médical. Ouais. Azana ba produit azoteka. So a produit c'est l'année. Ya nga journaliste tout na ye kuna domaine wana ngate tout na ye wana zo yoka
Ba commentaire, ba produit, on est ça nini, ba commentaire. Pour mboka, ça l'appelle, on dirait. Aswana Marissa. Tonton Belle fini kabi débloqué, au blocage. Fini, ngai te, c'est ba modo te, au finga ki. Débloqué, azamu trabiso. Na débloqué au déjà. Mais ba produit, moi, pe ba y sauter parce qu'ils a bassi, ils a yoté. Ah. Yo, moi, yo, bango ezate. Moi, yo, bango ezate. Poso ozu yango. Na boyega poza na mwasi na ndako koma marié. Bakali swala dio. O kasi mboka lobi koza koma marié. Kala mboka te, mboka na problème. Ngana etina Scooby do. Yezo me mangana un problème. Omoni biso na to aba marié te, yo za marié. En tout cas, il faut donc couper ça. Eza matata. Nga lobi nangelo te. Nga lobi nangelo te. Etelemisaka bopikili ki ba papa. Ah bon? Ah non, tuna mboka yemoko. Na tuna mboka yemo. Mboka so teka biloko seke. Biloko wana vraiment za ya. Yana matira bakelele. Ok, voiture eleki nango ya ngape naza ba produit yango na oteka on na kini uti États-Unis weza page nanga bato ba na posta nango bakota ba omona basomba et uti vraiment États-Unis ya yo ngo bomela business ngande fina bando sala ngo non ouais ngana za nango déjà omona na page nanga esi na posta ki yango et uti okitaki ba o baza posta osomba basomba ya yo ezaka pona bana pasto na bana mibali nyonso Belgium to za marié par le mon mère yo bana oteka vraiment et uti États-Unis za ba produit kitoko. Mama esa la kanini produit yango. Ndeti oyo mususu soki mwasi ameli yango ndeti ya orange nzoto na enyo se bando bimakaso la orange to ya mangue ça dépend fruit oyo ya lingi. Wana mwasi. Mais na oteka ya mibali te na oteka kaka po na basi na ba déodorant basi ya se et ça vraiment produit ebele et ça déjà na kino wana vraiment. Aux États-Unis hein. Noko baka sori to kabola mbongo. OK. Yo zala gisasa to zala poto. Non, nga naza na États-Unis, naza na Atlanta. Osomba ba produit pa mboka poti gisasa. Non, nga nasomba epa mboka te, nga nasomba nga moko awa na tie na conteneur ekitikini. Mais est-ce que pourquoi mibali te ka basi? Nakosi te zaka yango wana nakosa po nini? Donc esa la basi solo kitoko. Esa la basi solo kitoko wa. Kasi basi ba la dana solo kitoko bana ba parfait na bango hein. Misu baza solo kitoko te. Napena ba déodorant ya basi ya se ba savon ko sukola ba mafuta uti États-Unis so boke na page na nga bo mona. Mususu na poster yango lelo. Mais babiloko wana est-ce que une question non comme mboka pesa na ya so mboka mati ya omona ngo. De là s'il vous plaît une question. Est-ce que babiloko wana bino ba boteka yango? Moni biso to véhiculer message ka bo été tout na pela ba question o eza ba question à curiosité. Est-ce que babiloko wana à la longue eza na ben inconvénient o melango bo ko sala bo à la longue provoquer mamsusu ba conséquences mon néfastes dans nzoto na yo? Non, je crois pas. Pour avoir déjà en Amérique, je sais pas, Bamboka Moussous, pour na oteka produit, il faut qu'ils aient déjà approuvé. Ce qu'ils ont approuvé, c'est oteka moté. C'est qu'ils ont un problème mon côté. Ils ont un problème mon côté. Ok. Merci beaucoup. Vraiment, ma produit est bien, ils ont un collagène, une vitamine C, pour nos bons sa poso. Et aux États-Unis, ils ont bloqué les autres uniquement awa. Bao baza na besoin nango ba komelanga na ko répondre bango pe. OK. OK, merci beaucoup maman. Ezalaka très bien na moni mutu mwa komi ezalaka très bien. Ça donc ba bonbon ozolia hein bimiso ezalaka vraiment bien. Okomi masola ya bonbon solo ya fraise
Oko 4 mois ici na vraiment. Ça sent bon. Biso bangala kosala biloko na te. Ya na obiloka mabete noko baka. La kita po aninga nazo pesa message nanga. Te biso bangala biloko na te pardon. Oh. Biso bangala biloko na te. Ngane na osomba ngo kaka. Ok, maman de plusieurs, bonsoir. Babilo quand bote kango en euro ou en dollar? En dollars. Combien? Na oye biso noko baka don tindela. Te na tatu ni pona ngate nga na mwa mobali. Epo eza nango pe na Amazon eza nango pe eza nango eza loko moka sikate batunde bayebi yango te eza nango. Na otindela ope na compte no lekisinga pe na page no na otindelo na okomelo na privé. Belge, j'ai un numéro comme ça, on m'a dit de parler mon mère. Là, c'est ça. Et ça vraiment bien. Toi, là, bah, savon, toi, là, dis-donc, ça bien vraiment. Ah, bah, ça, naï. Il m'a tout mboli, Olga là. Menga, Olga va plat ba te kate. Menga. Olga oza puis ba te ka ba plat awa. Marissa, privé déjà, commandé kuna. Marissa. Marichou. Marichou, ça, quand Marichou. Biso bangala to na bilo na biso déjà original déjà c'est bon. Hein? Mongala ya moi c'est ça la mobile déjà nzamba qui là est bien. Mais faut ba kisaka ba épice. Tete biso ba kisama raté. Nzamba qui là déjà qui tak. Nzamba qui là déjà hein. Ah oui, heureusement c'est pour Bassi, c'est pas les hommes. Bonsoir Noko. Oui, Non, bonsoir voilà, ma métisse. je dois retourner au travail. Hein. Magena banda osungano anazaki na musala. Bozela. Général wana musala. Nazena musala, magena vanda ke nazena musala. Mboka limbisanga. Mwasi alinga ya okontre mboka. Banda kalano ozali kwa ya oselo pibito fele. Bakali kitisa e. Boni mutia mabebe. Kitanga po ani to rosolo les mamba osolo kitanga po ani to bande. So alobi ko ya opesa ba publicité. Boni estime mabebe. Oh, banda kalano banda oteka ngo mataka po o mataka to sa ba publicité no po ani. Donc mboka lobi ale yo ye oyemba. Boni boy. Bibisto fele ezalaka te noko kiti se osali bien merci na kiti nanga osali bien mshusho na rayon Non zela na pire esprit yoka na pire esprit émérance on a raison pourquoi yango moso tanga lobati kasi ça idée ko katarate on a raison parce que pendant tout ce temps oloba te mama kata mboka lobby tayoki lobby ko ape na États-Unis mboka mta net singalo kuta mabe na yebi na ngango te mboka ndem takoti biso yango na mutu yango ne penga pe idée na sala business yango na ndoti na ngona kisasa mais na mono lobby pe no au sala déjà au contraire ngai a contraire yo banda kalana zaiwa pour mata aya osa publicité yana sens Noko, pour Mathieu, tes publicités félées à la raté. Mama, yo sa pib na page na nga boite. Mboka soka lobe ngo parce que mboka c'est ma personne. Jamais. Jamais. Depuis Kala, oui. Noko na kiti. Et mais ça va souffrir ça. Bon kitanga s'il vous plaît Noko. Merci beaucoup. Allez, la métisse noire. Latis, bonsoir. Non, bonsoir. Mais j'allais dire la même chose. Hein. Comment se fait-il que Mninga zote kadea ba kisi na ye yo po yo te kakaba même kisi izarata? Te biso no soto somba ya mboka. Bana basi nyoso boza awa ale to no somba ya mboka. Bakali obongwani. Donc toza au changer. Noko tolanda on a page ya Mashimen. Okanza toza la page ya Mashimen donc to wuti kuna na Mashimen to ye apoto kitisa e.
toya po tokitisa fi wana mutu akosesa bino publicité te mboka mutu abeti lisolo so mboka abeti lisolo te elle allait pas venir vanter ses médicaments oyebi 12 na la Chine elekanaka te mère ouais biso toana monde akili bito yambi obie tobeti egogokei nakiti na ngai noko. C'est combien la pub? Non, madame, non merci pour la pub. On fait pas la pub ici. On fait la pub pour Mboka. Merci. Aux autres, quand même produit dans Masaranga, non privilégié Masaranga. Et ça la bon. Oui, na bangi bakali. Et ça la bon ouais. Et autre que le mona Masaranga. Ce que yep sanga non privilégié non mi balete. Ouais. Moi c'est comme ça. Moi avec moi c'est comme ça en tout cas. Ah, tali. Non, tali camarade nae mais bon. Yebisa mère lo bana sombela été. Sombela moi sina yo na mon marisa ko mabakali sombela nga yango. Omona yo yebisa ende yo sombela nde marisa. Marisa oza moi sa belge biso de fonctionnaire bongote. Yebisa ne belge a sombelo ko mbo parler mo. Bonde o sala va sara ti ara boulot. Longwa ba omona wa longwa. Yebisa longwa. Oh, nyoso mboka mtabanda kiango. Tonton belge na teni. Info spéciale ya okangana mboka. Fimo show azapi. Non, tonton belge tika bana balali. Tika bana. Bakali apesi position direct. Oui, na la hypocrite. Bomboka yelinga likamo na yeba ite na yoki pa na ye. En dehors de ça, mboka c'est ma personne. Si on a vendu boyena côté la mutu, oyo aye na produit o muninga na nga na produit déjà. Non, c'est impossible. Moi pour moi ça passe pas comme ça. Biso ça là ba j'ai à débalter. Maman, ça problème, ça rancune, ça qui est dans la méchant, produit na oye nango déjà mboka nango donc pour nous ça va. Bana basi nyonso bo somba bo contacter mboka na privé. Ezate po comme ça bino bon boulot. Po bino bolinga likama malonga te. So bo yabiso likama malonga bo moko maneti ba tetu neti bino nde bo bandi yango. Nde bo ke no somba ngo bo ezap mboka faut ko préciser bien. So za célibataire ko somba te. Ah, na oteke la pe ba couple. Et puis en couple ngo pe ndako mona mobali. S'il vous plaît to préciser. So za ndako mona mobali te ko somba eloko wana mboka tuna et puis yebisa la ki sa photo na père na palais. Wano tekili to boy po bino bokoma bongo o wano komi fier lo tamola nango na saki na yo o komi lelo o mo calculer na ba moi je dois rentrer na po o yebi ke o go changer place à okendeli o komi ko utiliser on ba 2000 bali ba 3000 bali wana ozo mona neto ba danser mais on a be makasi enoko baka ba 3000 bali na ba 2000 bali na ko belisa ba papa batuma boma na lingi kama makambo wana te biloko ngwana otekeza teke bokebi okoma chinze nzama ko beta yo na otekela ba femme kasi basi mingi ba bala te po mibali misato bala ndeni te olingi bata mibali misato te lokwa ne belisa liboma tonton belge te tonton belge bata ya mari sabandiko noko baka ebelisa liboma wana foka boga na bamboli banga ndeti noko baka bwe na opesa madame omona ke non madame bakali to opesa ka madame business de madame madame to boy molimo likomba 2026 alembi ki célibataire madame noko baka wana so cheka abo ya sentir on est fisé mteko ti pou wana ping pong noko baka ya salama ele kuna ba ndo komela ona privé c'est moi madame Abakalité na boy noko na be moni mwasi wana amutema mabe na ucho mona na page ya mama ba Stefano kuna. Nani mama Stefano? Oui mama Stefano te. Mama Stefano. So za mwasi azemi komela te nazo biso ke pesa ka kuna pesi mbongo basa ele publicité ndalinga ya lekta message au fele. Mama Stefano nde nani? Na oyeba mama Stefano. Nene na page ya nene kuna cheye. Na ya oleko fele tout finae.
Oh, noko kitanga na lexika message. maman Émérance de mon cœur. Insensé bourrique inutile. Aya surtout fina bilo le oteka mate banda kalana zai wapi. Azela mboka asala publicité sima ya eko tula mbwa yaka sus. Oh. Bourrique inutile insensé. Te kofinga te. Yoka moi joyeux Noël. Bourriquini. Kofinga te pardon kofinga te. Général, basa zemi olobi basalela te. Moi ça zeme ko sela te parce que matisa libido. Soza moi ça zeme ko maka muke mke ko molanda papa. Ole papa la ndo ko molande. Te moi ça zeme ko utiliser ngote. Ah bon? Soza na zemi ko ki ko. Boka fallait polo bango ekomisa basi mobulu. Ah. Wana eza secret libala surtout ekota ba Swahili ba mama pena ba Bozela. Soki Mais bien déjà mboka faut biso biso ba papa to ba comme ça. biso wana privé. eza secret ba mama Ya ba papa to sanango. ya ba papa pe na nango Te koloba te privé. Te biso privé. wana eza sekela ba mama tonton belge comme ça so ke kolinga mwasi libando ko ke solo kuna. Ah bon? Bosse moi sangwa sanango ya ndako anango te. Général. Oui, noko ba kolobi. Soki mwasi ya ndako anango te mwasi libanda anango. Mama ozo benga ngatika ko insister na ko benga bo s'il te plaît na live. Azomuka projango. Na ebite en plus o benga na numéro États-Unis c'est que ça sérieux makasi. Te lobana no bosse mwasi ya ndako anango te mwasi libanda anango. C'est libale kufi. Wana mabelo kwana eza secret moko ya bien tellement que il rajeunisaka ba paroi vaginale comme si on le quoi. C'est la mboka c'est la beauté aye. Beauté. Beauté ka biloko awa osoma te. Longwa. Beauté ya sikeye. Beauté yaka privé biloko ye. Zabu kologo, kolati. Kolago. Oh, mais on s'est marié. Balobe ça pour ma mariette. Le roi, cola. Oh, non, la mariette. Yo sa marié. Somba. Beta sobe ta la cola. Oh, mais somba yo sa mariette. Bosco, na la savon. Te. Sigo. On comprend te. Ndoki. Oh non. Belge. Expliquer beauté pour comprendre bien. Beauté va lobby boy. Beauté, mon frère. Toujours le m'embrasser savon te? Ben, qu'on a été, ce sont liés, il y a beaucoup de choses qu'on a été. Ah bon, n'a été? Qu'on a été, tika boro, soit lié, to sundolera bongo. Tika boro, azara boro. Mais bakali beauté l'hôpital landa ote. Tika e pardon la boy na kala loba. Na boy na loba te na toi son bangot. Na peka conseil ya da marenga na mariete. Ngana komela na mboka na privé te. Mboka en tout cas bato tu ba komela na privé sala ka ba tindelanga. Mboka bato ba komela na privé. Capture otindelinga yaya po abazo wangana. Nathalie koma mutute. Wana pesa secret na koyebisa ba papa te pourquoi ponga but na ngeza ke ba mama ba se sentir à l'aise na bandaku na temps ya ba makambo wana au lieu que ba souffrir les secret na opesa bana basi ke tu vas sentir bon 24 heures sur 24 au monde ba secret nde tu elongola ba mapeka mwindu ba secret o elongola ba discoloration ba bloko wana nyonso yango nde tolobila ngo ba mama pour que koma na temo ko unifié pour que ce que tu bolumbu papa sepela bokaye bolongo kote au mwindu oui le ballon nga na zakite ni yango wana o Bademo la zakite la longue explication eza probiotique na chocolat probiotique eza pona ba paroi vaginale pona ba mama ou babala eza pona sexe esungaka pe pona ba odora soko zolumbaka solo mabe kuna na se na mapeka yo zaka soko pente batinyo so bakimi probiotique elongola biloko wana donc c'est-à-dire so meliango eki o traité à partir ya kati et puis so ozali peut-être sèche na niveau vaginal ekobakisa moisture na ebite na loba ondeni na français moisture donc et ça là que pendant
Moi, chez ça, donc, on I'm dirait dry. dongo. T'es dongo. Hein? Pour que son papa Monster, I'm dry. I'm dry, yeah. Oui, le thé. Et ça, Le hydratation. Trop sambwa. Rebakisaka ida. Olocha soyi, beauté. Kochaka, olocha soyi. Yango ezaka soko edindie koti bomo zi. Donc, ekomi client. Edindie. Olo sala makasi mete koma chuku. E kata maramba chuku. Po bando bouger ka mukie. Mais maman kuna osepela. On comprend? Ah! Yango nde probiotique esalaka ekomisa mwasi kuna na se akomi lubrifié akomi gluon. Bafana bien koki. Mboka biloko oteka yango wana. Oboli yebo ona muki ya. Na bakite bote, ngana yeba kite bakali so kwa sa mai awa. Ona muki moko ya, ona muki ya. Banga bamba basi awa. Ona muki. Ngaite. Ngape nate pardon. Ngaite pardon na ebite. Ona muki ya. Ona muki. Na bakite. Nande ofande abwe baolo ba yo yebagite. Ebite ngana ebika mboko oteka biloko basi nzoka na oteka biloko yo Kasi eza biloko basi sekra basi yango atete inoko toto beje bo. Te membo ka préciser nde bien que ozotekela ngo basi obanda komona mibali. Na mibali na bango. Donc so ozanda komona mobali te kokosa te ba otekelo te. Ya masabi mboka pesa explication. Mboka siko ndo usanziko bakali. Yo ozukombe. Bona alanda mwana mwasi. Toi mobimba po ya oke koteka ona kisasa. Yo siko osomba bote. Yo poza bote yo somba comme oza marié. Somba. Somela madame. Nana chrétien. Mais ça n'a rien à voir. Tina madame chrétien. Nana chrétien. Bloc là était de chrétien. Tina madame ça n'a rien à voir na mamba ko ça chrétien. Chrétien interdit blanc de cela on la chrétien interdit. Bamni no soloba. Il y a péché. De la lisumu ko sela ba oui, il y a péché. Non. Na ko sakio. Est-ce que ba chrétien na ba chrétien bazala ba commentaire awa ezala solo to le sou. Oui, il y a péché ko, oui, il y a biblique. Beauté, et là on est à péché, ba déviation sexuelle. Mais on a la déviation sexuelle, on est à kisi. Donc on met la kisi et bon ils sont à partir il y a 4. On est à péché ba déviation sexuelle des à péché. Yo ko za mbebono ko ko tsa on a vagin à moi si des à péché. On a ba benga ngo ba déviation sexuelle. Ba solo. Ozo mela kisi. Ngala za marié te moyen na ebate. Ndoki. On a la déviation sexuelle mais bon ça là on a bino ngo pe il o pas ma déjà. Oui mais to ça la rango mais sikoyo c'est que to ça la lisumu. Teza on lisumu te tikala okoma na Bible te. Ba pasteur akambalinga ke tikala ya bango. Ya on ba banda ya kokosa. Mais bakali zongo pour moi kasi tout zongo pour moi tout zongo là zongo. Beauté. Mais général en tout cas na privé au tekela na ya basi na mibali. La privé guys, la privé hein. Mais la privé. Ya basi ya noko baka mibali nde na otekela bino te po boko. La privé. On a fait la privé. Ngacho na zipa na yo na otekela beauté. Oh no qui n'importe quoi. Que ça arrête n'importe quoi. Ba mama ba eba nini ya kobatela libala babili bala ezaka mbetu na makusa. Donc so mbetu kotana kimia makusa pe poser donc mère avani na parler comme ça tant bokende ko matela ba chinza na bino boka ba on sola mbisi kuna mama za sola fleur na nda. So ko kima wa libando tikali na wa ndako. Tonton Belge, so lingo tromper Marissa, oko kima wa libando tika na Marissa na ndako yango na opesa. Mboka pe mon pesi mo tu yana Non, kasi botende to na live aboy. Pimocho. Yona Belge nde bo ba marié. Po Belge ala ndako ko moi nene Marissa. Yana na ba commentaire Marissa na drapeau à la Chine. Moi ça tonton Belge baba na ndako mo. Oui. Faut éviter. Moi ça tonton Belge chinoise. Confirmé. Mon a tonton Belge ndako ka biso ba chinois te. Po so ka meki mama ka pimele blo na ndako. Il va pour les misou. Il va pour les misou.
Mais faut le caper Noko Patrick à Sombango. Ah, you a koti. Non, Patrick, il peut faire Somba. Toza bien Katima Matsome ye awate. Oh, Somba Nino, Somba progressif. Ya wasi akaba célibataire, hasta moi c'était. Imagine, nalia musaka te. Yo ta dola. Ngala lia la musaka te. Pati yo muna ga ina lelo te yo muna fona ça va vérité non. Pati akaba célibataire, à moi c'était. Non, Patrick a comment na fiancé. Non, Patrick babé on na fiancé. Oh, elle appelle London. Déjà. Barambongo Patrick est solo. Mais wesh. Non, Patrick a comment na fiancé. Ndo ça non ça ndaka mwasi yango. Te pala ngai ya nana sikira ngomana. Jongo ya mundiri la rasilo na porte na ekabona. Silo la radio sikisika mokoti. Nengela la kisa. Nengela la kisa. Tona la kisi bino boke ko soma ona sima mukongo na po boke. Tete ko la kisa te pardon. Te bomba to pasa la kabati bomba. Non, like c'est ça qu'il y a ba maman noko Patrick otindelinga ka mama po sepila Oui. tindelanga mama ka yebisa ke kendo mona mboka opesi na $100. Mama zala Bote c'est la image. Bote ko pas na wese pas na yo kukendaka epa bato kofanda lala eza kitoko tene se bona na mikola mbetu nazomela bien ka mopazi to lia fufuza ka mopazi de palanga ozona ba laisser l'été daka lambu on a ba punition Yaya elenge pa na yo otambola na kilo ozoka ta 4 vraiment même chambre c'est pas na yo comment caméra elongwa comment ni na wana caméra elongwa bonne soirée oti ba bakali bonne soirée to solo la bonne soirée ndeni oki wapi comment ne uti wapi Bote mnenga kimisi la kombo ala. Bote komo ni na komo neza Noko International. Te caméra elongwa. Elongwa Noko International. Yo mona kite ami da okeni na garde ko aboye caméra. Frère na ngai Patrick Kombo. Patrick ye, c'est mon frère, c'est nini yo. Uzomona makambo. Uzomona. Ndio sa kufaki na ye, ugo chuba lion ni alamu. Lion pour faire makambo lion. Mais c'est la mboka, est-ce que qui s'y en opé? Ils apprennent là-bas deux fois. Zaka ya basi. Bakali tout fiaye. Boka kisi la ole bataki boka kisi la onzabe. Kisi akanga libala noko bakali to ka to pesa bakali e palili. Bakali encore, répétez encore, Bakali. Répétez encore. Bakali. Vous savez que vous avez une question, Wana. Ozongo na Amazon, ozongo bisika bateka ba toy sex, bisika bateka ba jouets sexuels Patrick, non, des famille, Patrick, il pouvait dans la privée. Boni Pandora. Ouais, Pandosho, ça très bien. Occupé bana, parce que classe a occupé bana. Mais les balles, ils ont la somme, ouais. Faut qu'elle vous coûte la cata. Mais ben, je vais pas qu'il bali Pandora, tout le monde a déjà publié une vidéo, na ye. Ah, qu'elles sont rouges. Hey! Ah, père, on va répondre. Comment on a un quantité? Yo, Zanga, te yo prene musuna, mobile na ba. Yo, Zanga. Yini ko bela musuna mobile na ba. Ngasko nakao nakangi miko. Ah, para tu ne ana swing. Bote boni ya ana o. Muswe. Bote ye bagite ba sudi so wana.
Akimiga. Akimiga. Beauté. La bordi. Obengaki Patrick Kamere. Omoni na suki Merci. Moi, on raté. À cause de qu'on s'appelle Loba Azo Yoka. Loba. Oko Kimate le Lozana. Oko Kimate. Beauté. Boni ndeko na kaya ona mwana Angola za bien. Mais beauté la mupende Omona Kiango. Wow. Omona Kiango. Mais wesh. Bon même pour la beauté n'a pas ça la lele ki musombo. Ala ki bo. Mupende ça de moi na kamera la poali Nzambe na nga yo live modèle ni. Noko Kasi biso bangala to na ba poala. Oui. Biso bangala ba poala za kote na biso. Ngate na langote. Amakengati. Bwana tika imbuka tu. Abakagi etika ya loba loba zo ayambi apela zo kate loba zo kabisa. Na osila tozonga. Tala so asilisi loba no so. Na utake mewu. Akimate. Akosa na kosola telefone. Akimi zana benga na telefone. Boto ko kimate. Bote yo okokimate. Na benga yo. Boto no kosa. Ozo kosa bote. Wapi? Akimi moni Mama wangu batoko na kufuna batu bango yote. Boto ko kimate. Oko kimate yaka. Oko kimate. Oko kimate. Na pengo lelo. Akimi. Alors quand t'appelles. Ogo mone. Donc biso ba la poto asi catholique de ba esprit. To kima ti to ko funda te. Ni bo ke na funda biso nyos. Ngabe pete ngo ya portrait tino na osi la pete ngo portrait ya raté. Baso ba tshela adresse ya Nzambe to ya Lula to ya Mboka. Ba ke na funda na Portugal. Mais oui na passe la Portugal. Mboka kuna comité. Peut-être ya biso ekomaki Karina se présentaki. Na ndenge bafundelaki yo ke ye mtabimisi ba video Karina tika ba téléphone ne kuna tant ba vérifier ba moni kezaki ete asa si lit ba classer dossier. Nga ozela ya Portugal ya. Te ya biso pene komaki ya Belgique komaki Karina se présentaki après tant ba vérifier ba moni ke elle n'était pour rien ba image utaki panete batiki. Yana ba makamba makofinga ye pala ki se place ba finga ki ye pe tunga ndia linga video parce que na bomba on a ordinateur la bila ni bombela ba dossier oyo on ta finga nyoso da zana ngo tout na bomba tout ato lobi kaka de na bombi yo na mboka na bombi na ngo kwa document ya nino na kusumba lupango parce que sauva ke no oui et sauvaka bomba pina page oyo c'est la beauté à Benzela beauté au kimi ndeni yaka ba otuno ba question on comprend ça l'émission tes émissions te tout solo la famille ok tu n'as demande mata ba otuna yo ndeni mata mama bien yaka bazoli solution yaka Ok, mais c'est ce soir, il y a qui soit ok, ma. Na cause que bazoli solution ya ba produit mboka te kaka agoya mbangu bota potete la famille agoya mbangu vraiment ye beauté ba tu no question ya tuna beauté boni Patrick oui papa non on ça on a beaucoup c'est respecté n'appelle c'est respecté ok bon ça on va rappeler voilà Chicago mais on a qui toko ya beauté yo yebi oyebi baka mutu kwa qualité on a été upende kitoko mukate no kimaka mutu la téléphone mutu no kimaka mutu téléphone no kitu tati mata tuna itake no kitu le téléphone no kitu ta abeti mais yo muto bandie na makambo kamera ye pas zo frère na ngai ngana privé Bonia Ana. Tongana privé te. Ngane bordi awa yo de privé. Bonia Ana stream. Bordi yo mon. Bote ba tu no kaka esas que so. Bonia Ana. Lobi no sana tonga ke musala à 5h. Oui, puis on va tonga tout ça musala ba kariste.
Voilà, moi, tu souki. Il faut là là-bas, ok, Moussa Antongo. Bakaliste. La tête, la bouille. Hein? Bakali, très solution. Bakali, ndogide, y'a pas fundi edge. Ake puissant. Bota la live te kufa la tension et y'a pas fundi ake puissant. Non, mais va dire muta ko futa masumu zaka mboka. Mboka da sibaratuka ekola ndenge tozofanda boye mboka supporte bafongolelo labi mboka leka azala fardo tu eleka awa ekweba mboka ye tu le fardo eza ekwela mbola nakwakela mboka ngai te mboka bazaka bavandi kuna le mboka na munoko mosomba mati kuna tala bobakisa mosomba na pete bosaka te otala bango mpene bafika ko nadesekisanga fo natala bango esi basekaka bien papa oyebi patiki somo esa makambo oyo te okokufa okake natalaka bango mpe nasekaka esekisanga mboka makambo oyo asebi yango te okake mutu okufa omoni makambo oso motema te talaka tonto belge alobaka te me bakomisa tonto belge moto arando alobaka te abaka mpe bafleshe ye balobaka okosi mosantu soki omoni mutu alobi likambo etalaki yo te me yo ndo répondre seke ezwi yo nga na bitonto belge tonto belge alobaka moto alobaka te na internet lokola nga aza te nga Bakali, obito en live. Obiki. menga na lobaka vérité na muta polémique te na lobaka te tonto belge alobaka nete tonto belge akumbaka